façon maître azambanda tazama maestro aza sensei omoni carrière omoni na ebite bino bolinga ndeni nzamba pesaka na temps oya moni ke carrière muté mataka malem Nushka TV abayebi masolo ngana oloba o ma chaîne munene lo wa Nushka TV aza sensei na yo tout le monde est façon maître azambanda tazama maestro aza sensei à vos autres chefs. Bonjour Nabalandi ya Nushka TV ya Yemoko la reine d'Angleterre Nushka Amis Motema ya Maradona ezabongo wabino sinon putu masa na bino petit na bino mwasi na bino ndeko na bino lelo toza na studio bomoko na ngiringiri bisika o musicien na biso azali azo préparer quelque chose nanga na bino toko découvrir ngo kala mingi te musicien na bino na kombo ya Charles d'amour o bino boyebaki mais le lot bonne na studio to ebité azo préparer nini pe abombeli biso nini. Merci na Toto Kalambai, merci na Magabi Makuta, merci na ya héritier wa Tarababi mona Londres solo, merci na ya Emmanuel Masala Angola Star, merci les sous na chancel la douce na totina mwana babi mona poto ya solo, cameraman soto za même moral fungola caméra toleka. Bonjour Charles. Ouais, bonjour na batutu ba Hollande biso monde entier. Ba bonsoir na batu ba comme rappel soir. Et puis nalinga batu mingi nalinga nzambe mingi na pesi bango bambote belé na lingi bango mingi. Charles de l'amour. Merci Charles d'amour. Nga ne ba ki onanu e pa kufi olomide. Après c'est pas chez l'amputo mon vieux à famille j'étais salé en passant bon et là on est là qui yo longa na quartier latin to ya ki testende batutu bayaka donc basi wana via recruter ba mineur na yaki na monique no ndi fu mona ko linga sala nzi parcours na mona ki wana place zalagiti na ndeke tuzaki bele ndipi kumaki donc ya moni na luka nzela mususu nde omoni ngali. Merci tant mona ki e pa ya mopa wesimba ki te singa ki le ka bandela mususu bon qu'est-ce qu'ils allaient ki belé mais pourquoi qu'il n'est pas chez l'amputu chez l'amputu na d'avance ça vient na ya famille donc on a payé bambote place ça na Los Angeles na ile vetanga mona ngai na kindepi maison mais tanga moni ngala jour ya tester jour ngo dormir à moi si abanda ça tester on vient tout na ebisinga biyozela na masa moka yipazala wana aza yasala ibongo yozela songa na utipoto na ye okosala vient ngatanga mona ki na babilili alobaki ate pour aluye pas longo quartier latin il faut ça la carrière solo na ye ndenge abate to sangsaka force to travailler bon to sala album to bimsam ya mona kanga magina trop na zoki penda temps ebeli na ye to travail penda trop to sala album moto ara moto vient avec Rémi Kilo là vient d'Azara producteur nango en Suisse l'album est vendu bien pour venir Rémi Kilo là babi banaki donc ndé na habité contrat ndé ba signa ki ndé ba sala ki yango senga ke disque sala ma promotion te ndenge il faut ndo mona ki ke vie pas zu banzela mati pe États-Unis biso pe tutikali donc ngapi na calculer te na sala parcours nanga au calculer au ça la parcours d'ailleurs au moins que d'autre part au kinde na libulu parce que ceux qui n'est pas leader ou azan esprit ni tout le monde ba fali pour bazala qui ba faire rigola bazala qui au moins que n'était pas mort na bango mais OK et pas pour le biki wana zan de kulo mo ke OK IP et simbité le quoi y a voyager OK c'est peu kufa l'on propose Dieu dispose donc ma munyo surtout ça la nzambe moi yebile pourquoi donc naza nzambete pour ekomabo nzamba bile pourquoi a trachenga a tracer nzela o nasala donc na remercier nzambe na ngai na o sala ponanga na nde na olanda carrière solo izanga te nzambe ne mutalingiza labo ozasi plutôt olanda carrière solo ko simbapi oui simbi déjà pour parce que
nzambe oza sûr naza sûr te pour ça la boulot Teresa yoyinda mama poto Teresa yoyinda Liliane Ilunga ayebi nga sina bimisa inzembo face au maître oyebi yango oui tout le monde est face au maître azambanda tazama maestro aza sensei omoni carrière omoni nayebi te bino bolinga ndeni nzamba pesaka na temps oyo ya moni ke carrière muté mataka malem nzambe ayebi pourquoi azosala ngana matetape kena kende osolola na Lucifer po azali azana mondi nzambe abwaka na se donc ngana kosola na Lucifer tant que nayebi ke Dieu zélé mon maître c'est mon maître comprendre nayebi ke nyonso te ya bien. Merci Charles Damo na place au sala carrière solo pour anito ki depa ba bina filé na minute so bon mutu ba sindikine ba vie na ngona za so na kia kabilinga mbongo aka nzoto pasité o comprendre okine kuni pa na bango ti unika osa carrière solo sina ozara muta polémique mais ngande na bwana na linga na ba mamwana te nazala déjà avant mon bazala yebi parcours o ya yebi o ya mona poché la poutre à grand musicien bato na bazala asale lote ko sa lote mais tant ça sali bato ba yebi mouvement idéologique omoni nga na beta ba fait vert na beta ba karibu na beta ba émission minene oyo mokile yebi oya yebi masola ndula yebi succès et yaka banzembo eza bien boulot eza tant que to sala boulot bien nzembo bien et yaka nata succès et yaka peso za pe na muta bien o aza pe muta succès yo kenda ko vendre pas chez la to la succès sina nzamba pesaka nzamba yebita na ye mutu na mutu ndo bota mozana ngenge na yo tout le monde azana ndenge o nzamba tindela ye akoyela Jésus ayana pe na tana ye ba oyo ba prophète nzamba tindaka mission liboso bazalaka déjà dans le monde mystique tika tanango ekokisami sege kishasa makambo tanango ekokisami donc mise face au maître oya mona kia moni pour bona monde net Nushka TV abayebi masolo ngana loba o ma chaîne munene lo wa Nushka TV umoni ngai na sola na nga bien sina nga ya makamba koyemba boulot a comprendre na bimisi donc to bimisa banzembo batu bayoka nde œuvre bayoka voix bayoka musique bayoka mélodie a to na studio bomoko et puis à Shada Luta grand ingénieur du moment azana ngenge naye donc makambo ezao attend to 5 Fox na ba Liliane Ilunga na ba R13 donc tamayele batu ba bimisa ba Juju Icon ba maestro c'est-à-dire nga na ofanda na bato bazana mayele na dona ba grand parolier baza na fanda na sala makambo ngamoti donc makambo oyo basala ngoka na bato ya mayele po esala bien musique ba osepela ba yoka ba nzemba bien et puis kishasa makambo ngoyo bientôt là Mouchandron l'artiste bato ba pesa ba nzembo lokola ba blessure vie beaucoup la yemba donc on senti ba ligne ndenge musique singaka quoi po bato oyo balingaka la bonne musique ba yoka bien pour consoler mitema na bango pour longola bango ba pasi ba souci o ba mona na kati ya vie lelo tande monde komi donc nzamba zaka kazele les maîtres nyonso tout mona to sala boza ba mayele ya bato bwanya poto bimisa œuvre. Merci Charles Damo, merci na ya héritier Ouattara bino boyoki jeune talent yo mo ba soutien et ça la vraiment bien ya Emmanuel Massala Angola Star petit na bino yo Charles Damo alors comment ba soutien album déjà dans la carte studio mo ba soutien na bino physiquement moralement financièrement et ça là est vraiment très bien. Charles Damo toi na posa to na biso na bana poto akapela ya façon maître ils a vraiment belle écriture ni to kanga na lula ngo makasi mais malgré succès na ngo salamate et yo kana petit bon ntemba bien ba tutu ba banda musique ba ya kamba motemba mo succès brr ba ya malembe ti yaka bango wana pe tout le monde amataka kabongo amataka mbala moko donc dans un chemin où nzela nzambe a tracé là et que obimela boy ata na beti na orchestre wana lo baso na obimela kuna te naza etamsu nzamba tsanga na ndenge na obimela mais na ko sa featuring na bato po eza musique ba to se complète ba idée Bosto domo benga banda botola yo déjà moi sa façon na ya pese forme ya lingi atana komba ezala ka perdant yazana droit ya correspecter gagner poisa sensei na yo tout le monde est façon maître
Azambanda taza maestro, aza sensei, à vos autres chefs, à vos autres chefs, à vos autres duma. Mobalia Nicole Mbamou, maman na Preston duma, Keren Ryan Christelle duma, Komekate na Kota Yombe Elisukisa. Merci vraiment. La chancelle, la douce, na tosina mana yomoko yoki babi maramba biza a mo ba soutenir na bino ça biso bien. So bo soutenir artiste na bino ana studio yaya. Muke na bino ba pote sale maman na danger. Asa pe ba clip. Malgré sina bazana ba makambo ekomeli bango mais za nzamene mutu makambo suso. Donc ekoleka tout ça là tout ça banzim poto consoler mitema ya batu. Tamsu nzembo sale bien place aza kanisaka ba makambo wana te donc c'est ça quoi. Merci to komisiko na maman na motu na biso oza na studio. Ozo préparer ba fan na yo nini. Oso ba yo kina oto yo kasko différence nyo ngo pesa biso. Kishasa makambo. Monde makambo. Donc makambo esale partout na mokili oyo. Donc titre nzembo Kishasa makambo. Moi na embango stressate ba koyo kango poza surprise ba bimisara. Te na bimisana no pisi moko après na Rolanda meza album titre nango Port Désiré. Combien de titres? Na cause ala déjà na 8 titres déjà. O ezapenda disposer na ko bimisa. Mais banzembo mususu yana ba kombo ba tuté bato pe ba sepeli to tcha ba kombo na kata banzembo nzembo pe ali. Muziki ya malembi mataka. Batutu wana ba banda bon ezaba ya ko découvrir banzela. Donc le roi to découvrir que Jésus c'est mon maître nyo soto ezala bien. Merci album Ebimakon. Nkolona no ebanité pour na préparer non ngala samamba bien mkoleza oyo ke so na si na monke na sisi nzembo wana ya français ou eta Europe Congo na pesi mbote place ali na Espagne donc mto na osala nzembo oyo Kishasa makambo za nzembo ya français et ou eta Europe Congo na Madrid donc vie morobo ya sunga ba artiste belé a décidé que Charles Sailanga nzembo na kubaki ya on a vendu na kati des producteurs bon aza producteur t mais aza mécène oyo aidara ba artiste donc ba aidara ba artiste akoki ko tia po bazana posa pe musique ya Congo tombo mais comme na niveau po Congo eza na musique ba maestro ya ba maître ba makamba musique eza esprit bazana kati ya Congo yomo ozomona lo ba vient na fali popat na mona ki Bercy na e plein on sera ta traqueur hasele abokila lokondo vient na ngai ya mboka village moko na vient na ngashela mputu donc village moko pe na vient na ngabokila lokondo losako ngambi donc na pesi bambote place à aller au senti que maindombe toujours donc maindombe toujours là que ça que musique ezana kati ya village. Merci na Evi nanga fali, merci na batutu ba vinyo surtout o ba sala la musique ya bien, vi nanga faire gola, vi nanga quadra, vi nanga ntone, papa chéri, batutu na linga rabino ba master tout, o ba sala bula bien, na lela ba fort. Ça va aux ana voix ya kitoko, ba titre pa ya banzimbo na ezana ngo bien, mais eloko ezanga nini? Kisito nini? Français oueta déjà donc makambo oyo eza français oueta na lobeli nazo lobeli toujours makambo ezai donc makambo eza français oueta boyoka Europe Congo donc nde toza boye na osala makambo Kishasa makambo eza nde yango oyo kofulama oyo musique eza ya bien bato bakosepela yango oyo Kishasa makambo. Ça va Charles Damo tokomokoma na suka ya émission na biso moi mo pona ba fan o botala yo okokelo ba bango nini. Bon merci vraiment sina nakoko nazo senga kaka na bato balingaka la bonne musique balingi génération et botama ba mission ba botama na kati ya Congo mboka na biso Congo oyo Congo nzamba pesa biso richesse ezebele na kati ya Congo awa donc na kosala makambo ya bien po na sepelisa bato elo na sire bango ba kosepela ba koyoka makambo bien. Mon numéro de téléphone bato balingi babenga ngai Charles Damo okimi vraiment question na ngama kasi répondre ngate répondre ngana na question na ngai
ozana mungongo bien banzimbo pozo sala eza bien ngana yoka déjà album albuso sala na oka façon maître na oka titre nzimbo eza na bien et après ba mélodie bien pourquoi ou ça succès ou soit comment ka loka ba wana sinamputu musala ya bien ezalaka bien kaka epai ya bato et puis soki banganga makasi bazali o baleki nzambe bazali bakomisa match ya basket 0-0 vous comprenez pour musala ya bien musala oyo ya nzambe pour nzambe aleki tout donc lokwa biso to salela ye musique ezaka ateka il faut kaka satana eloko tasa na mukilo donc so za musala bien lokwa na ndana ba maestro na tangela bino bango c'est que non ça makamba bien. Ça va Charles d'amour a bien aussi mbana qui cité pour nzambe pe yende mo mukolo succès ya biki c'est pas ni bone atambola makolongu la bone ala la raté na butu ya zaka na nzambe ni o sala ba succès ne monde la fin no pe ba fan to ba lando ya poto kokolo ba bango nyinyi lono ko lo ba bango minga olo beate sina bazela ba osepela numéro de téléphone vraiment na remercier non bino na chaîne na biso ya munene o Nushka TV donc na pesi batu tout monde entier bambote na bino na lingi bino mingi na kacha motema na nga mobimba ndeti ba washi matondo donc les grands caméramen muto bazo sala na chaîne na munene Nushka TV na pesi yo moko mukolo chaîne patron ya chaîne bambote na yo merci vraiment na obosa pour na biso ba artiste donc batu tout na linga bango lokola donc Francis Weta Europe Congo donc Chansard azana chance makasi donc azabota mana bangenge na ye bakoyoka Kishasa makambo donc na pesi mbote na Boston Doma na Paris Patricia Bongomo na Anvers na pesi mbote na Jantiningo Bila Mbaka le Gouv mon vieux donc maître John Moïse le directeur Freddy Bonzeke donc batu tout partout na monde na linga bino mingi et puis na pesi mbote na Kajulu Samba na Paris donc mbote na bino quoi na linga batu trop mingi Elvis Sugar donc c'est ça quoi baza trop tellement belé donc bamsusu bawe merci tokomi na suka ya émission na bino surtout bolanda biso na Nushka TV ya yemoko la reine d'Angleterre Nushka motema ya Maradona. Merci na ya Toto Kalambai, merci na Magabi Makuta mama Sinamputu, merci na ya Héritier Ouattara babi mona Londres solo mise na bino yo so boti mo apu et salanga mo bien, merci na ya Emmanuel Masala Angola Star, merci na yemoko Chancel la douce mona Totina Masolo babi yende makambo, merci na ba nyonso balingaka Sinamputu, merci na équipe technique nyonso bozale nanga na journal lelo, merci na kocho akochanga Sipom Goga na le king de la presse congolaise, merci na cameraman nanga to monani mbalasima bye.